Tusamo. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi wa ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yilemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santu lelo ezali mukulu na yenga oyo eye kokokana na deuxième journée na biso to le 7 juin kokanisa malekaka na 1921 na date ya le 6 juin tolandi matei na biso kanda na banzembo nzembo liboso bayembeli biso koloba ete etinda eta mulimo santu Papa Simon Kimbangu Kyangani to sala ye na solo soki to salile musala na ye na solo nde tokobika pe na mabondeli likambo ya munene oye uti na mukanda tata Nzambe nyonso wana esali ete matei na biso ya lelo na yango na mukono na lelo liloba ya Papa Simon Kimbangu Kyangani tolandi manso na mukanda oyo ye auti kokombela biso Papa Mfuma Mbanza Papa de Alunga na Kyangani musala munene atikilaki na Papa Simon Kimbangu Kyangani ete botongi Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te kinya tokomona yango te. Yerusalemi bandakala nzembo faki mutako yemba kandenge balanda tei bisana matei ezalinde mboka tata Nzambe kolo Yesu tata mulimo santu babongisaki poete awa nde tokozula manso ya mpasi tango toyekolela awa nde tokozila kinya nzembo wana faki mutayemba katango nyonso lelo yo bilaka ezali kokokana tata mokonzi ya mboka alobi ete ville sainte kasi si emizalela l'État tango alobi donc eye kokokana ndenge tata mulimo santu alingelaki yango tolandi na ba discours banda lobi soki mundele to ba colon ba belge bayaki kopanza mboka oyo na date ya le 6 juin 1921 poete likambo ngo oye bongiselamaki na biso bato windo ekoka kosalema te lobi tolandaki na nzembo ete Satan alukaki banzela nyonso et surtout kokwisa mvoala lulendo tata mulimo santu Papa Simon Kimbangu kasi bakokaki te pona nini ezali nde ya Nzambe yango Papa Simon Kimbangu Kyangani alobaka tango nyonso te Nzambe soki apesi libela biso nde tokobatela yango banzembo
oyo papa Simo Kimbangu Kyanga na sengi puna mukolo na lelo lobi toyoka kibanzembo nzembo oyo apaki autiko yemba soki bozalaka ya kopanzana boya nanu mwanoki na kati ya residence papa abandaki kolanda bino e signification ya nzembo wana papa Simo Kimbangu Kyanga na limboli yango ete tozali kokota na mboka ya bule bino bilombe bobongama kasi bino bilombe boyebaka ete moyini pe azali pembeni ndenge moyini azali pembeni moyini ye musala na ye ya kokotisa ya masengeni ya mabe ya kokotisa makambo mabe po ete likambo ekoka kobeba kasi ekobeba te ekoki kobeba te sima ya paki tokosenga pe korali Yerusalemi oyo ngai nazali kosenga ye moko tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kyanga ni tasenga kibanzembo wana Yerusalemi boko kupongisa nzembo oyo ezala kala yango kaka oyo ezali komonana na Yerusalemi tozali komona makambo nyonso batata balaka ezali komonana kasi moyini pe azali toujours pembeni na biso pote abungisa biso batu teyebi likambo yango pe tokosukisa na Ajax nzembo koloba ete lelo Nkamba ekomi ville sainte mais bisika oye papa Simo Kimbangu atambolaki na tango wana le 6 juin mboka tango epanzanaki bisika ye akendaki kofanda kuna na Mbanza Nsanda nyonso wana banzembo wana papa Simo Kimbangu Kyanga na pesi biso po ete tozala na réflexion biso bandimi touti wapi tokomi esika nini esika nini tozali kokende apaki Unajisi
Merci à Pâques. Chorale Yerusalem. Ajax.
merci Apaki, merci Chorale Yerusalemi, pe merci Ajax. Ba dirigeant Papa Saidi, dirigeant ya Yerusalemi pe Ajax, bo pusa na awa. Tozali kozela bino pe faki mboka oyo tata Molimo Santu ya fandaki salaki makamsi na ye na bisika oyo ye abandaki ndiko sololela. Yerusalemi imbanza yamba faki eza na ntina mpona nini bapesela bino nzembo oyo faki na ntina ntango nyonso tokosengaka yango. Papa Saidi obanda nzembo ya liboso obandelaki ya paki bino mibale na Papa Didier o nzembo ya paki atantu benayekita kwana ezalaki avant mungunia akota na kati na Yerusalemi na le 6 juin wana avertissé ma Papa Simon Kimbangu position nini biso bandimi to bandimi atango wana tokoki kozalela na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa conseiller spécial ya tata Molimo Santu mfumwa mbanza mfumwa misiku mtungisi ya mvyengisi ya Yerusalemi na pesi yo merci to pesi yo merci ndenge opesi biso maloba ezali nzembo ya Kikongo moninga nanga koyemba ngana na expliquer na lingala na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa toko préciser bien qu'ils en a 5 couplets pour apaki ayembi kaka moko ya liboso ezali boy Yesu ikungi tombanga kuntia Yesu kwenda ova vasinganwa kako
na lingala elingi koloba boye. Yesu yende moninga nazali koluka pona kende na mboka na ye yenkolo Yesu. Tango na kokoma kuna nde na kozwa epemelo ya kimia. Tango na kokoma kuna nde na kozwa epemelo ya kimia. Deuxième couplet. Yesu inkundi tombanga kuntia Yesu kwenda mumvuluzi singa swai kama kuna isa mwene bundu. Yesu nde moninga nazali koluka pona kende na mboka na ye nkolo Yesu. Na mobikisi nde na kobombama kuna nde na kozwa epemelo ya kimia. Troisième. Yeno akundi lusiandama mvoluzi Yesu infidi. Yeno aleke lusiandama mvoluzi Yesu infidi. Bino baninga boyika mpiko Yesu nde ye mobikisi akokomisa bino kuna. Bino bilenge boyika mpiko Yesu nde mobikisi akokomisa bino kuna. Yesu bazekolobelawa Yesu nini toyebiye abotamaki na bayuda na poso pembe aye kobotama awa na biso. Yesu mususu te. Papa jalungana kiangani Salomo yende. Okay. Quatrième. Yeno ambuta nusiandama voluzi Yesu infidi. Yeno nukala ye unkabumpe voluzi Yesu infidi. Bino bakolo, bino mikolo, boyika mpikwe Yesu nde ye mobikisi akokomisa bino kuna. Bino bozali pe bozala pe na bopikiliki. Bino bozala pe na bopikiliki. Mokonzi Yesu mobikisi akokomisa bino kuna. Yesu toyebi ye ndenge na lobi wana yende accomplissement
papa dia lungana kianga ni nkolo Yesu na kombo na Yesika alongola ki nyoso kuna bajuda aye awa makamisa tuwane zaki kuna bako benga ngomba ya Siyo, ngomba ya Siyo, ngomba ya Bwana Yerusalemu makamisa tu ekitiawa tenta di Antoni mbanza mbola Yerusalemi diampa ba mikolo esika wana nde biso batambolisi ba mikolo nde biso batambolisi toyika mpiko biso batambolisi biso nde tokopesaka courage na bilenge ndenge nini mosala tata Molimo Santo kotambola po biso batambolisi soki tobebisi génération mobimba esika wana nde nkolo Yesu ndenge alobelaki. 5e mpe ya suka yeto ao soto siandama twakembelelanga mfumu twavilamu na meso mase twakembelelanga mfumu biso banso toyika mpiko tosanjola kaka nkolo mokonzi tobunga na miso ya tata tobunga na miso ya tata tosanjola kaka nkolo mobikisi. Nani wana tokosanzola kaka nkolo mobikisi? Abotami le 12 septembre 1887 awana nkamba mbula tuku misasu na boloko pona kosikola mutu mwindo kasi kuna boloko alobaki na kobota masusu na 1918 le 22 mars 1918 abotami oliba lobaki mbangu de non bakamati kombo batina likolo papa diangenda kuntima Joseph kuna na boloko azalaki alobi ngai soko na kei na kozonga na kelibela te okozonga ndenge nini bana ngamisatu kisolokele dialungana diangenda basi na bango bazana mikumba oyo kaka akobota mwana mobali ngai Molimo Santo envoyé spécial na zongi lisusu ndenge wana zemi eliboso le 12 mars 1951 mwana mwasha botami na kombo nini Mariana Nteke Kisolokele mwana mibali ya mwasi abotami susu le 4 août 1951 na kombo nini wa Bwana Dio Christine Diangenda bana mibali ya baswana oya misabu tala ninga lobaki eske mwana mobali ekokoka na malobada ye talaka nanu mama oyo akataki likambo wana mama wana kombo na epamba mama nkiwa Sisilwa mama batika kiyo na likambo nini bapesa kiyo oyo batikila kiyo mama nkiwa Sisilwa kuna na boloko azalaki alobe na ba prisonnier ngai nalobaki na kukufa na 15h botika na malamu botika na kusambela alali na mbeto abeti misatu pa akufi instantanément azali kobotama awa na nkamba mwana mobali elake kokani esengo batu mwindo tuyamba tata Molimo Santo na esengo nyoso aye kubikisa biso
mwana mobali abotamaki na kombo ya papa Simon Kimbangu Kyangani te, abotamaki na kombo ya papa Simon Kimbangu, point. Authenticité tango ye bakamati kombo ya papa Kyangani babakisi, mais abotamika na kombo ya Simon Kimbangu. 1887 12 octobre 51 ye wana tuzana ye ngai nazaki na susi ngalobe namona nanga papa Simon Kimbangu yaliputa te na komona ye na bakos siko komona ye na tuza kupesa mbote tuza kusola na ye batazana lingi biso pato lingi ye trop abikisa biso nzembo wana elobi boye ye kaka ndete kokumisa ba épouse ya Faki ba yembi yango bien ye kaka tikokumisa ye kaka tikokumisa akokani na mutu te ba épouse ya Faki ba yembi yango kitoko ye kaka tikokumisa Tata Molimo Santu envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo ye wana papa conseiller spécial na banzi to le refrain boitele Nzambe refrain boitele nku voilà mon refrain refrain yangu untia Yesu kwenda amakesa senu siangama untia Yesu kwenda amakesa senu siangama atantu benekita nazali kokende na mboka ya nkolo Yesu bilombe boyika mpiko kokende na mboka ya nkolo Yesu banguna ba zingi biso banguna bazingi biso ndenge tozali boye banguna d'ailleurs ba infiltré kaka sikoyo na mbulo yo nzembo ye batantu bazungidi nkamba yentu mwandi mukitantu kyawo ka bazaya bonzambi kanwani swangako batantu bazungidi nka banguna bazingi nkamba papa Simeon mkazi wangu mwana Kasai Central nzamba pesi nzemba kikongo kaka sikoda ndima makondo banguna bazi yango baza kolobelawa banguna basi bazingi biso 8e couple ya nsilwa nzambi banguna bazingi nkamba na ntomwa na ye ntomwa to yebi ye Tata Molimo Santu papa Saidi merci bangunya wana ndenge bautiko banks papa pasteur asengaki nzembo na jutiki tata alobi to salaboye biso to bongisi to bebisi tolandi ndenge mukanda itanga papa azali kosenga mpona botongi Yerusalem tala soki na masengenya mabete nde musala eke musika de eke musika kasi Tata Simon Kimbangu Kyangani ntango akoloba boye biso toluki nzela ndenge nini ya kobebisa kasi na suka alobi ete biso o tozali kobebisa
tokotika la putulu msala ekosale. Merci Papa Saidi. Beto sengi na yo Papa dirigeant ya Yerusalemi nzembo obino moko boyembi tokendela lumbango po mosala eza kozela biso nyonso ndenge ezali koloba maboye ndenge ye moko tata mokonzi abule asengi na biso kutu na isika wana oyo kosimba Papa Saidi mbotama ya Papa Simon Kimbangu Mkiangani na lisolo ye ayebisi biso boye mukola botamaka ebandelaki na bandeko na biso ya Ngombe Matadi bandimi ya Ngombe Matadi bayekotuna Papa Simon Kimbangu Mkiangani na esika oyo Papa Mfuma Mbanza akendaki kobombama tango Papa Simon Kimbangu Mkiangani abotami mokili ba Belge baningani koluka esika nini mwana wana azali mwana wana Papa Simon Kimbangu Mkiangani azwami fièvre awa na Ngombe Kintsuka fièvre tango wana ba hôpital awa ezalite hôpital kaka moko na Ngombe Matadi bango baye kulukila ye awa ye aza na hôpital na bango na Ngombe Matadi batuni kombo ya mwana nanu azi kombo te mi wana si bamakite Papa Simon Kimbangu Mkiangani mais Papa Mfuma Mbanza akoki kokende na hôpital wana te Mama Mfuma Mbanza aboti mwana azwami fièvre soki na 3 jours
Nani akukopisa yangu? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Parafia Jacques. Merci Nkolo na lengo pesi biso maloba. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Nzembo oyo papa asengi biso na lingala elobi boye. Yebisa ngai to betela ngai lisolo ya ntoma oyo batindelaki biso. Yebisa ngai musala oyo ntoma asalaki awa na mokili. Tozongeli yebisa ngai to betela ngai lisolo ya ntoma oyo batindelaki biso. Yebisa ngai musala oyo ntoma asalaki awa na mokili. Refrain. Nakokola na ye, to na bomwana na ye, to na bolenge na ye, emonanaki ete azwaki lotomo to ndingisa. Bilembo pe misala na ye ezalaki solo ya Molimo Mosantu. Nakokola na ye, to na bomwana na ye, to na bolenge na ye, emonanaki ete azwaki lotomo to ndingisa. Bilembo pe misala na ye ezalaki ya Molimo Mosantu. Deuxième couplet. Yebisa ngai mboka ya ntoma oyo batindelaki biso. Yebisa ngai ba contre oyo ntoma ya nkolo atambolaki. Wuta na Yerusalemi esika azalaki kino na Nazareth. Kino kuna na mbanza nsanda ebengami Samaria ya sika. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu ezali solo. Ndenge ba nganga nzambe ba yebisaka biso lisolo ya Luc na Théophile na muninga na Théophile. Donc Théophile azotuna Luc ayebisa likambo ya nkolo Yesu. Na ba recherche na ya lobi sikoyo tangu nkolo Yesu akufaki likambo yango ekesila nango ekenda nango kaka bongo ubi kontinuaki. Nde Luc lokola ye ayebaki makambo ya nkolo Yesu abandi ko expliquer Théophile était et sukaki wana te et continuaki d'ailleurs kino lelo ezali likambo yango. Donc nzembo oyo pe lobi bongo. Donc mutu azali ko tuna mutu oyo ya Yerusalemi oyo ayebi papa Simon Kimbangu malamu azotuna ye ayebisa ye misala oyo papa Simon Kimbangu asalaki pe babisika nini ye atambolaki na musala oyo asalaki. Papa mamuke ya ngwana tozaki nango na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci. Bamuta na biso bokende ko fanda na bino. Tege tolobele yango ngonga ikei kasi maloba ezali ya yemoko papa Simon Kimbangu Kiangani. Na banjembo nyonso oyo totiko yemba ao. Biso toyeko komisa kaka. Koloba ete tenge yemoko asa kolobela yango ete tozala bana ya botosi. Totosa maemanso oye azali kotinda biso. Ezalinde bazalinde ko bongisila biso. Ye azali ko bongisila biso. Ndenge ba papa balobaki yango ete bango balingite moko na biso akoka kotikela. Biso nyonso tokoka kobika. Na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se
ye mwana ye tata mwanda velela